Coucou la famille. Voilà, tout va dans coucou la famille. Bon, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele bisika bizubino. Bobote obondeko na kacha mabota na bino. Vraiment nzamba pambola bino bisika bozali. Nzamba mona bino bandeko na ngai. Vraiment shalom na ba homme de Dieu. Ba chantre de l'éternel, ba shalom. Ah, boboto bondeko na bandeko na église catholique. Voilà. Vraiment bandeko na ngai bien arrivé en Suède. Nazana Suède, voilà. Et pas moi nanga mibale, voilà. Médecin nanga, ingénieur nanga, bandeko nanga, tala kalibanda, o kalibanda, ya. Et lenga okolisa banda tokos ezaka bien et futaka donc o libanda kaka. Tozona enjoy kana libanda, voilà. La vidéo na osaka mikolo nyoso libanda kaka. Na opesa binoka guka ya libanda. Voilà, donc au Canada il y a libanda. Bon, na kati anda ku kano, metala ka biso to za avantage. To yesa binoka ke beaucoup la bana bien. Ça c'est les fruits oyo mère moko la tête bien faite à kosa na mokili. Les lois tana kangi misu na kenanga, on a olilate dans un société parce que baza bien. Vous comprendre? Il y a un so na yeko yebisa bino likambo parce que nazo se révolutionner. Na maman moko boy insensé ici kozali maman insensé landanga madame caméra nangezo bouger petit à petit mon pépéza makasi mon pépéza koto awa sikoyo to na Suède pembe nya mai donc tant ozo katsaka mai na quartier moko boy ah ya kano kaka ndako ezawana donc mon pépéza utana océan océan munene donc ce cas to baloli ka to kiti awa bandiko nanga ba mo plage océan oyo okatisi kaka soko pe olingi bateau soko pe yo moko zwa train awa mingi ezali train na ba voiture okatisi po mba moko mi na Copenhague na Danemark ça prend que 15 minutes na voiture. Voilà bandeko nanga na yepa ya maman moko aza insensé maman moko oza kinoko kumisa mutu moko boye bokumisa kaye ba maman moko bomonike maman moko motema mabe abebisa vie ya mwana na ye ya bana na ye pe ko beba ka libela na libela e ko bonga kate parce que biso pe otolingaka bana tolingi bana mutu nyonso akende liboso tokopesa ka pe mwana na yo bénédiction te manike ko kanisa te toyebi yo te ko kanisa toyebi babia te na yeli na manike parce que surtout moni manike omichaka mingi na sima ya babia manike yo ko sala vidéo elongi ma pe lokola yo na zuikute longia non ya petit fali manike ozana elongi ma be ngaka ntse kutu poto ebongisa yo mais na moni ke poto ebongisa batu te poto ebongisa kaka bilongi o déjà ezaka nango bien oye na poto et comme nango sou moi kitoko comme nango ka bien mais yo loko elongi tetukaki déjà omo loko nzungu asika wana et tetuki oye donc ata ba bambi yango ebonga te oya motema mabe manike oza motema mabe wana oza nango na petit fali. En tout cas, moi no yanga fali pour pas ko tikalaka ko aider mwana no te. Mwana na ope akokendaka liboso te pona yoza motema mabe. E ko landa kama mabe nyoso lingi osalela bana baninga e ko landa ko bele mwana na yo. Omoni mwana na komi ko bebati. Mwana na komi ko mela ba cigarette ya makasi. Mwana na elonge bande o charger bandi ko koma kukuba. Manike, poni bino bofinga ka batu mukolo. Petit fali aza mukolo mwana na yo. Siko so mta mukolo mwana na yo salani. Neti ngana mukolo na yo esalini. Olekinga na nini? Yo skoza mwana muke. Olekinga na nini? Mukoli no kofanda pe obwaka mi. Kamera na nge koya. Obwaka mi pe boye, ofandi po lobi nazapa ya mwana nanga Jonathan. Nazapa ya mwana nanga mukoni. Ozaka na banda kwa batu. Document kwa mwasi ya internet motema mabe yo soko bongisi motema na ona petit falite mwana na ope akobonga te
biso pe ba mama to kokangela ye pe porte poza motema mabe yo moko bafungoleli yo porte na vie yo oye poto pa fali afungoleli yo porte poni yo ko ninga te ofungola ba porte pa baninga mutu abongaka na sima mutu ti oye bango te mutu abongaka kaka na sima ya mutu siko yo bongi mwa poto wana oye bakanga yo tande bazokanga bato suwe na ngala danoise bakanga manike bazongisa ye na Congo ale visa na epola ebeba ovanda kunomela bajamba osala vie na ona bana nao motema ya mabe omona te petit fali ya kazongaka omoni mwana petit fali ya boti ya mwasi mwana ana boti ya mwasi manika leki ona na boti akosakana te tango yo bimisa photo no tango zaki bébé ba bimisa photo ya mwana petit fali bimisa photo ba koko na o Jonathan Bota mwana no mo zo finga petit fali mwana no Jonathan akito Jonathan azali longi lokola voiture ya nini ya Peugeot ba niatiango elongi migugu beta omona ngo te yo mona ngo te obika ko finga bana baninga mabe na yo moko bakoko yo boti bana Jonathan baboti balo kwa michopi mabe ya bana wana omona ngo te ozomona ka ya petit fali ozoluka ba para ya petit fali omona mama na ete obite ke mama na yaza handicapé omona te omona papa na ete abomba bango ozoluka bandeko na ye o yakomelaki na Kishasa tala nonu buzoba mo bozala nango boy papa wemba bokumisaka papa bazaki mboka tiete papa wemba abotama na mboka emenea azaki mboka tiete Werason azamboka tiete na tangeli oka ndambo wana memi ba evoloko wana bauta babotama na bamboka te kobotama na mboka esaini esali nini nga moko papa na nga botama na mboka mama na nga botama na mboka baza ba parents na nga bazaki pe bien Mobutu abotama na mboka te président oya Kabila soki le père soki le banani bango nyoso babotama na Kishasa nge koma nini la kisa biso outa na mboka moko boy bauta mboka baya bakoma kotombola mapeka bakoma kotombola modega bakoma bazwa kini baluba nyoso oyo baye batondeli bino na Kisasa bazobema ba moto bomona bango te ngai soki oye kaka na petit fali na yaka toujours osali video ya petit fali na koya kaka tokotala yo pe place mwana no ko avancer po oza motema mabe ba mama o ba ko supporter mwana na yo ba mama ba okomisa mwana na yo ba mema 9 mois te 9 mois ya mama o aza handicapé amemi mwana 9 mois na 9 mois ya biso batoza makolo boy ekokana te ba femme mwana handicap wana ba mona pasi boye pona ko bota tamsu na césarienne et puis abote na ba mboka na mbandaka oza ko luka ba parents na e banane motema mabe do ngana e ba kutu te ndenge ngai penza presse boy mwana na yo na ko wanga na yo combien de fois presse asala be mission na bimiselo ngo que na mama na ngai na tante na nga mutu babebisa carrière na nga prince mwana na yo est-ce kalingaka o jour ano ya kolobi ke prince alobisaka yo te oh so bolingi bo aider est prince bo aider prince ba ki pe to ko aider prince te mutu ko musicien moko ko sunga prince te pona mabe na yo fo prince afuta ngo okumisaka babia ngo babia paix à son âme. L'axabiso vélo babia tika na mokili. Vélo kaka, vélo. L'axabiso obi trottinez. Oyo ke babia tika na mokili. Souvenir abano bien sentir kaka ya babia, ya Versace. L'axabiso total. OK, et yango yo babia soit sentir ya tatana. Elo ni na tika. Elo koni na tika. Na kumisi nzambe ndenge penza to boyaka mwana na biso abala babia lelo soki babia na mwana na biso abalaka babia za na France to ebite so to linga to sala nini to ebite soki yo linga ko koma na mapeka ndenge nini nzambe to kumisi ye libala na to boma yango manike biso to zanga nazali mama leki propre
ya mwana mwasi alingaka bala babia na France ye bango lelo to boya libala wana biso ba mama leki po soka yaki lo to yebite na modèle ya mwasi lokola yo baki vanta ko linga osala biso to yebite manike ndaku nini babia tika ata vélo ata sous-vêtement ya soki ya griffe wapi yango boni boy babia nga atike lo ni baninga na ye kasi ba promotion ba fali bango anati ba fere bango anati ye loko ni atika ya malunga kaka sango toko yo kaka na kisasa sango nzembo atika nzembo ngwesani ezwa disque d'or wapi tikela biso makelele ya kofingela ka biso petit fali nyonso aza mwana moka za courage atanga komba mwana na yote nanya bandi kofinga petit fali yo pe mwana na asaleka ki na télévision alobi ke petit fali azali 50% comédien 50% musicien mais ye mwana na alobi ke ngana za 100% ce qui peut vedette so pe loko nyini mais kasi soka za 50% comédien 50% do azana ba do azana ba capacité belé so musique e boyi asali théâtre na théâtre batu bazoka ba mbongo bazonginda ba pechanga bangindi wapi na théâtre te ba belle vie ba mams batu nyonso bazonginda na théâtre te bazoya poto na théâtre et comme yo nini manike na mwana bato lati ye boye okola mukana tongo ba page bokata na ba page di fuati bazokata pe bazochayo tela mbebo mabe yinda na diamba mwana mwasi moko elongi loko asili elongi lokola mpese elongi lokola soki eloko nini motema mabe moko boye nga na comprendre te bande ko bo like bo partager ça c'est comme moi je déclare la guerre avec toi OK pona ki motema mabe biso to kondima ngona poto te surtout moi maman la dano zoko lekate moi j'aime pas des jalouses j'aime pas des mamans o bazoko kofinga bana baninga ba avancer te na linga ngote bomona pende na bisa bloke na linga bato basaka te ke bato théâtre et beba basala bana linga bato ba frena ka ba musique baninga te moi j'aime avancer parce que nzamba lobi na motoki non ndoko lia yo skozo linga kaka petit fali akwe ya pourquoi kasi que de botola 5 ans na ba pesa ya poto motema passe ça la ka po ba pesa 5 ans mutu awuti na mbanda kaye parce que maman na yaza motema malamu maman na ye motema efungwama moi n'est pas eu bénédiction et pour nous savourer ndenge na vanja lezi boyaya il faut zaka motema malamu so po baluki na liboso ba voiture tandami mais biso to ba tumoto landa bana na simate nga moi aussi j'ai ma vie na za na place nanga na kokipe na lobi na ye na ngape na bandi ko vanda so na bina la kisabino boloba mais o banda ko ebele bo nga na kezwanda ko pourquoi to ba ko pesa biso na ka parti o kaka e na pe epesi caméra bo nga biso na mobile nga to fandi pe to futa ka loyer te to lia ko fele to mila ko fele mais a jar na ngate manike na ite manike so mwana no ba pesa kieta place a boye na yebite to to ngato mela mai ndenge nini o monika moko boso omoni numéro 2 omoni numéro 3 nanga omoni 4 nanga omoni 5 nanga 6 nanga na 7 bana nanga yaya olobani boniko kwa kufinga ka mwana ya batu boye manike uza mosi mabe donc mabe na yo no zana ngutina motema baninga msuba za kute longi mabe mekacha motema kitoko me yo mabe na otina motema mwana mabe bande ko bolanda na boke nyonso bakamba lobeli petit fali e ya kitoko te bino moko bolanda yo moko mtoso luka guerre tu te respectes pas jamais petit fali ya kofinga yo ozo finga écoute azo répondre yo te petit fali ko vanda liso l'exatana opona ki zenga mama oyo te ko ya liso te petit fali suta ye kangama obele yo kanti mwana na yo bakotikele même ata enlever les rideaux oyo et pas wera atikele te siko talaka fali o asimbi mokili na miziki atikeli e petit fali a beta de pasi wana ezo swayoko mwana atika kosala mote fali ko meka kutu te ko poussa na même pembeni na mwana wana te bana libabe moko boye puna mama na bango motema mabe nazasi même papa mwana ngaza yi motema mabe
Na ye moko babi wana pe sonam na ndimita zaka jaloux. Azaka motema mabe na za sekaka. Po ndi na ko kende pona mwese longi mabe boy. Na ndenge ni bakangaka emiso. Amonaka mabe na ye na kati ya Manika lobi mwasi o na ngai to tambola po to abata mitema mabe. Po muta motema malamu koza bongo te. Okoza la bongo te. Eza kitoko te bande ko bola ike bo partager. Manika c'est quoi? Prière nangai okuta na police français akanga yo azongso na kisasa anile ba visa na nyonso continue toujours koza moté mabe biso pe prière na biso ka bakanga Manike bazongse na kisasa eloko nga na sala ka prière a bongo te nga linga muso a komi sur place azwa vinae mais le quoi yoza motema mabe biso pe to relaxo ko motema na biso mabe total asko prière na yo sambelaka ya bandoki wana ba oyo benga soki ba mvulusi soki ba nani papa moi papa na yo nganga na prière na biso total ya nani ko simba zwa mukanda na France motema mabe moko boye to so comprendre yo te na yeba ta kombo na yo penze exactement boy ngam na ngana ke do funda na préfecture ngai penza na ngana lo na keti na France na fundi na laxi ba vidéo ndengo yakana yo bien à l'aise na avion na ba fali ozo sepela na ndengo yo kokosa makamba lukuta ozano na problème mo na mboka te oza kutu camarade ya famille présidentielle ou te kutu ko lobango iyo moko obandeki ko sala na ONG ya Mama Denise Nyakero donc tu n'as même pas les problèmes là-bas. Ce qui pour que nous bois kolobi d'abandé ko sala kuna c'est qu'on a kimi dans ce problème tu n'as même pas de problème avec Mama Denise. Na ba Mama Denise Nyakero ngo na yebite soku ko zanga batu na Congo ko ya ko zwa batu lokwa ba Manike ko kotsa bango basana ba ONG mboke pola mboka moko ya bibamba mboka matindika Manika za fumuntu moko bo akangiye bakeche na telema na matete obi ba na scène pepe na motema mabe ya boina na monango te bande ko na ngai bolanda la bokebe nyoso na otela bino Manike bolanda ye bozela na nge suko tema te bozela poni kati wa couper mon collage maintenant boloka avant yo soit na après et avant yo soit na après c'est elle so papa na yo na maman na yo tu comprends wana iza na mti so iza trouvé ya makala zoba mwasi mo boelongi mabe avant yo swana na prince na petit prince et na petit di Fouati yela biso prince di Fouati prince de Monaco yela biso tata na ona mama na o ye prince kasa ya na tata na eti sa pola kuna koma mikuwati ye prince na ya na tata na e biso pe to répondre yo avant petit fali ya na tata na na mama na e yo yaka na papa ya petit prince ayat abima boniko mutuli boma moko boye ayelo yo mona mama na ete o mona mama ya petit prince te o mona ete na soto na moni diamba ozomela na poto e komi ko salo mutu penza Manike attention mwana bato saluer le côté mwana bato loba teke fali alinga fali moko atali ora na atali petit fali atali ba courage na asepeli yo kanti pona ko lingisa mutu ezaka mutu batiaka mutu na makasi te batinda ka mutu na makasi te bolanda elongi mape moko boye na yebite ta botelelo ya nguba ce qui est atropé t'as pas étudié. Tu comprends? Il faut aussi qu'on a battu niveau na yo, posant un niveau mon corps. Et on ne connaît même pas ton âge. Viens avec ton certificat de naissance, moi. Tu n'as pas un certificat de naissance. On ne connaît pas ton âge. On ne connaît pas ton père. On ne connaît pas ta mère. Si on a sali live, on a ton, on a 40 minutes. On a sali on a YouTube, petit kala. Petit kala pinda. Petit fali so ba benga pona ni ko swana na mwana na ngate bino ba boza bota moka boza na ba kindoki na lingite muta yondo za ndoki na lingite nga mama na ye na boyi okota Manike mama na yo boyi te ngam petit prince ngala biko kipe Manike te me yaka penda pupule la biso prince wana Jambert
oyoki manike mwana wana banda yote basali na Vodacom kuna baganye mwana na azuite mungongo epola força ka mungongo azuite oya kofinga mwa garçon na ganya mwana no azwaki te. Petit Prince bazouye ba pesi chance à voyager na ye obandi su kofinga ye fali apesi moi bulu pemba obandi ofinga ye poani Prince Petit Prince na fali ba okeli baza koko moko yo pe luka ba Congo o ba boteli yo mwana kuna soki ba musicien ba Congo kende pa feriti azambu Congo kende kuna ba aider mwana no ba yeda ke te poani po maman motema mabe motema ya mpindo tika Petit fali akende liboso pa kokende liboso kana muziki na ye wana kana comédie na ye akosekisa batu pa kokende ye liboso motema mabe efutaka te atika ye kindoki azana ndoki siko yo zana nini motema likundu motema ya mabe ya eleki kutuna ndoki oza satan incarna na kati na yo manike motema mabe moko boy toyo kaye na okata nanga kala te bino bozaka bandoki obimela wapi obimela na balabala ti lelo ata kozena moko ta bima kete tanga utaka mboka kitaka pa na biso te azate na pekisi yo keba esiko zoko tanga ka kombo ya mwana na ngate yoza mukolo makasi ngasi ko na bibenga mama na yo aya Petit fali kotanga ka kombo ya Prince babia te babia wana ya komba tata na nga manike mama na esiko za mama na azaka wapi tata na azaka wapi okitela wapi te ngalinga bino te ba demona linga bino te boni ko manike Petit Prince tata na yaza na boîte na mbandaka Petit Prince tata na yaza na boîte na boyende ya yo babia tika nini ya ko lakisa biso loko babia tika atika nini papa ya Petit fali azana boîte na ye na mbandaka ana boîte na ye salaka ememaka bambisi ezokende kwenda vutuka papa na yaka usaka bambisi ebongo yo mobile ne yo ozokumisa atika nini manike ata velo wapi ba velo ba koko na ngao eza kutu kote kuna bozela na chela bino lobana oni ki demona o tsango na bana misusu ngana tele na kebisi yo na ko bolelo na parle na pete lo tika no kuta webi nga bien so na bina patouiller otango ya na ko beta yo ke bana mo yo omoni velo aje wana ngo sana Prince wana na linga omoni velo o velo apamba o velo yo babi atikata moi velo oyo ya dépine yo oyo velo koko nanga oyo moi dépine oyo yango yo tata babi atikata moi velo na bana nyangala kata moi si zoba oya kana ko finga ye oya ko beta yo ko bete na yo potiki ba fan na yepe ba otiki pe ba beti yo ndoko mona place biso pe to ko tambongo anje to ko beti sa pe Petit Prince beti sa e kaka to yo kaka e ko na mato ya la danoise moi même je prends ça oko mwande na osaka na ba billet oko mona to ko beti sa yo pe mwana parce que Petit Prince a sali le côté yo muto bande ko finga Petit Prince liboso o fingi ye siko zo luka ba cousin akoma ina akomela ki pa ba cousin te akoma ina balabala leta nde yamba Petit fali nde mema eti pa fali yo siko yo ba cousin ya bana na yo kasi bazwa kasi yo zana Congo babi azana ba cousin ozana ba na ba yana pototi baza ba cousin ya Petit babi na yo wana poni ba bengisaka ete leki akisi njoka zaka na poto azana bana ba cousin wana ka ba bengisa mwana yote si ozozela ka mwana djembela liso e pa musicien moko ba ma djembela moko boye na mukili boye ba ka ko djembela boko ka ko bimisa mo eloko na bino moteke bo sala ta vie na bino ka ko djembela na sima bato tala na ocha ojono mbingite po eza ba bêtise na ba bêtise na yeka ko bendo matoi ko kanela oyo zo kanela Petit babia
et par ce qui petit fali que ko beta ye soka tangi kombo na yo akotanga kombo na kopo eza kombo ba diamba akotanga kombo babia na nko parce que eza kombo etika ta vélo te na mukili ata vélo pamba o etika te ata moto o etika te ata caleçon Versace etika te babia c'est quoi c'est qui bazwi ba mibali pe batie ali mutazaki de ane longi boy sozo tala ene tabela ki AVC na bomwana to kena ye wapi yebisa biso to kena babia na wapi oya ko tshela biso butu na moi ozo luka papa ya petit fali kena mbanda kati okomona azana boato boato eza azana transport munene na mbanda ka mais oya yo babia tika ni bono ya kwa ko sakana atatu wanda opesa respect pa babia to pesa te heureusement to boya mwana biso mwana biso ya bien kitoko boye ya angolaise alingaka kosala buzoba epa babia soka balaka mbeto yebite le to ngato suka wapi angaza na France kuna le yo tshela kabiso munoko papa babia azana France nsamba za malamu libala ne kufa ki ale yepa kufi biso yo soto kokufa me to oya yende kona yo oya munoko yo so sala na banda ko yamani ke ko lakiso buzoba na yo mama moko zoba bino boye bate soko lingi bana baninga te yo bana no ba obonga te boye ba secret na te na yebsa bino ngo toujours secret pona lelo ovanda boye et pas mwana nao ezaka ke oza bolamu na bana baninga oza bolamu na bato omona ndenge nzamba ko pambola o comprendre te mais ce que ça motema mabe na bana baninga bana no ba obonga te ba ko bala te ba ozana tina te Jonathan wa salamu salani elongi mabe ya Jonathan mona ngote malam ku nazo ta petit fali to kaso petit fali ka komi na mbongo akia salisika minu mais mwana mbali wana bongi na eti petit fali tala mwana boti mwana kitoko mais tala bakoko na ondoki olia mwana Jonathan yo lia mwana Jonathan pono ya na poto wana bino kisi njoka bolia bakoko na bino pona lelo to bando mona bino bozwi ba 5 ans omona ngote yo mona kaka baki kisi ya Saratolo akenda ko signer contrat bongo ya yo moko signer contrat ole kisa koko ya mwana Jonathan na complice na Jonathan mwana ndoki to lia koko wana pona mama ke na poto si ba senga bino batuti pona bino bozo ba visa wana bo pesa batuti bino bo pesa bato manike oya poto opesa moto yango mwana wana makila makasa komiso liboma lisusu fa de oya na poto nzulu ki lisusu osai lokolo bonga muke nzulu ki lisusu otika ko bonga lisusu ko kufa kaka nzulu ka bongo mwasi mabeba kanga yo penza place nyoso ko otambola na yeba te yo ok ça les missions mo quelque part na yebate so na ebinga mnotinda ba police ke sa papier mo kaza kuna ba kanga yo ba dossier no so ko kote za kaka refi po noza motema mabe petit fali prière na yo loba ke nzambe nanga lobanga na sala manike likambo lobanga na sala petit fali likambo soki na sala bango eloko te nzambe makala moto liko na bango bazwa ba refi mama na ba refoulé petit presse mungongo ekauka akoka suko yemba te nzamba retirer akoma baba prière yango wana manike to salela ka mwana na kokoma baba po mama oza motema mabe po na yonde mwana na yo azwelo kote motema mabe et puis na kozo na osuka sana ba mama nyonso o boza na monde entier bola eke vidéo na opesa bino conseil à bien conseil exact c'est la bénédiction bana eza gauche droite te c'est l'amour du prochain soki kako boti na mukili yebaka amour du prochain au moins de bana no ba okende bien bana no ba osangelo ko liate ba osanga musalate ba osanga bomengo te ba osa pona déjà bimisi mutu na mukili faut ça ce qu'on a amour du prochain tu n'es plus seul. Le quoi maman no abotaki li passe ata abotaki yo moko tu es égoïste. Mais tant au bimisi mutuna mukili, il faut un amour du prochain. Pour yebi lobi na ote. O yebi lobi na ote ta mususu okokolisa bana te nzamba bengio ba o ba otikala. Ba otikala ba obokola mona no bien. Na bolamo yo salaki banda ko ganga. Ya. Bandi ko bolamo e ganga ka. No yoko yebisa bino meme ngai na age oyo kaka mikolo yo na go ya. Bozi ala na okende na ozonga place na ozala.
tango na kosisa makambo na osala na waya koyebisa bino ke musalo nga na sala na YouTube esungi nga makasi bolamu egangi pona motema malamu bolamu egangi donc na emsu na olala boye no loba nzambe bolamu na koma ina suka no yeba te na kende wapi me bolamu kaka ya bino bato bolinganga te nzamba sunga mwana nga pasha esika zali des gros bisous à toi natangi kombono parce que tellement bolamu egangi makasi na ko bomba ngote ba mitema mabe moko boye ba mama mo boye bokinda ko bozo pesa manike ba mbongo bino nyoso bokabela manike bozo kanga bana na bino nde bomoni nenga so loka mwana muninga bonga te ozwika mbongo na opesi manike yaya bana no ba kangami oteki bana na yo oya ko yoka ngate etali bino toza ba servitrice de Dieu. Je vous parle maintenant tant qu'une femme sage. Oya ko pesa manike mbongo na poto omoni na nzela manike zwa 50 zwa 5 zwa 20 oteki bana na yo bakubongaka te place nyoso oke bando kanga ka ndoki ozandoki te me bana no baketalisa babi mama abino mutakanga bino mama abino mutateka bino ozo mituna na teka bango wapi obosa na kutoko pesa manike mbongo nzokande muto nyoso asalaka mabe ozu mbongo no pesi ye yaya ozo teka bana na yo omona te même ba mama kala o ba ndolinga ba yemba bango ba mbongo ka ba pesa ba musicien loka ba mise ba ken baza batu mabe basiba ba kisi ba kenda ba cimetière bomo te ke bana na botala ka ba sora bana na bango ba beba ba bonga te mingi pe kutu ba boti te ba teka na mabota na bango po nini oso lone sika mabe moi ata bomoni na babala ata zolala libanda bozo eka lokwa mutali boma bo aider te bo pese lokote parce que mabe na ye yango bo kende kaka na site na ye moko bo kende koyoka mabe mingi alobeli na continue ngote na suki na ngawana no me ma video na ngamula ite pona ke tia buzoba ya mwasi oyo ko tira biso ba fantara babia tika nini atika ni na mukili monima nini babia tika Toto keibo tobi o kofinda tika papa wemba tike loko boy nani kuta sisa kanda kuna ete menda ku yango ya emenea wapi ya babia yo mto vanda chez les parents ti lelo o vanda chez les parents oye na poto chez la famille tina agi na uma mukolo ano lika 50 lelo na kokisaki 50 lobi nazana 48 mama ato kiti soza na 30 ato fingi petit fala za mukolo mwana no mabeza wapi ngana kama so mutabota mili boso komi maladi nani anga senga dati na obota ngana kama rabatu mutakoma bota mili boso ekomi maladi biso bakala te to fete pe ba 60 na biso nzamba zo batela biso siko maladi yango yani naza bien deka moke kaka ba mikolo aza mukolo mwana ngai aza bongo soko aza mukolo ko sala nini kimukana zo ebate batu yoso basambelaka nzambe pesa nga longue vie mais soko ba pesa pe longue vie yango osomona ekomi susu te ba mikolo ngai je suis mukolo nazana bakoko na bana na bakoko nanga na amukolo na mwana mukete na suki na pembe. Voilà couronne de sagesse. Nzambe tanga moni so moni oboti suka pembe nzamba zo bake bongo cha motema no koma pembe parce que yebite kalate bongo la motema eza sinya ko bongo la motema mani koza na suki ya pembe boni motema mabe na mwana muninga boye biso pe to telemeli prince pa oke musika ta ko kesi ndenge ka yozo kanga petit prince ndenge biso pe to zo kanga ye ok musika te akosuka kaka tourner na rond-point wana kofia yemba ko tourner ka na rond-point. Voilà bandeko na ngai likamuna ele bino lelo yango wana mama nyoso désormais soko za na bana linga bana ya baninga oye kokuta bana moko boye tata na bango kufa linga bango soko koti na libala wana oye kokuta bana mbanda na yo linga bana mbanda wana tengo ko linga bana mbanda no biko ko gagner belé ndeko na nga o moyi bate belé basakere okuti bana mbanda linga bango mobali no ko lingo makasi akolingo su makasi yaya
naye bakate bozanga ko gagner makamu na buzoba yango bozanga na ba parenté bozanga na ba kokote ba teya bino naye bakate so ba mama na bino ba teya bino nde nini ya kozalaka motema mabe na bana baninga non biso mama biso avant biso tolia fo bana baninga baso bana baninga bayaki wana fo balia ngana kolina pas grande sœur na ngai a otika mbongo na mesa wana po biso te biso to ko beta ta makoloti na ropo ngaba mais soki camarade no aye o mwana mu o nani a kopesa ticket abi te bango bazwa ticket na bakene bino soki chauffeur a ozwa bino te bovanda mais bango ba okende bo pia bango ticket toke kuna coopérer na ba master nga boya palin toza ngambongo to sombelo mo boye boya na ndako tanka ba mama biso to kende botikala bien rita kota na kuno pesa ba camarade nombonga ticket okoti kuno pesi bango o bendi kutu yumo ko bendi lias oke opesi bango obi pa abona ketika bango bazwa bis problème ite ko umela te yaya na posa na yo merci yaya obimi wana bokaboli ba master bake makolo yo potika na mo check oche na poche tala motema malamu wana lelo efuta ya nanga bana na e ba poste ko sakana te na kati ya Belgique na Canada oya mosi kuta tongisi tala ka mama na pharmacie na Montréal ya munene bande konanga je me souviens ochela yengo publicité bomona boniko mitema mabe moko boye bozana ngo yango bokanga bana na bino manike bana no ba ke liboso te tala baninga basala ba YouTube nzela moko na mwana na yo tala ba lekechu lelo bazwe ba poto ya yo mwana Jonathan zawapi abunga ka bulo kwa Mungu ala mai o mwana ba mama mwana gai mwana ba mama gai mwana ba mama wapi ye mwana ba mama Jonathan bunga lo kwa mai akoma ka charge na yo yango koma biloba loba pono zwa mwa enka oleisa bana wapi ya bunga na maiti nani nzambeni na otombola te mwana wana okoma baba continue kaka kotumbola maman na yaza handicapé ozoluka maman na ce qui fait que ton enfant aussi deviendra handicap na mungongo comme baba ya kimukolo pona yo manike a bon attendez salut voilà bande konanga autoroute motema mabebo bima ko kota na autoroute ko yina bana baninga yango luka exit luka place o bima ka mama soko boti bioza na zemi banda bana baramike oyoki mungongo la danoise ozana autoroute wana ya manike ko be ya bana baninga mote ya mabe banda ko bima déjà luka exit luka place à repos oye banzela ni okende sinon te bana ozobota saluka pamba salukia ya kifwa bon bande konanga to oteka mapango comme propriétaire na moins cher chila bino publicité wana benga mama la danoise numéro wana ko leka capitaine ngo bien benganga osoba lupango comme propriétaire ko banga te baninga basi ba sombi cadastre za wana donc eza déjà cadastre bako yibwe lokote kaba publicité baninga basoma mapangu bakoma ba propriétaire na kisasa tango ke kisasa eza na ntele musika na reporter vous pouvez pas qui toko place à bien otongi mo appartement na yo tongi mo esika na yo voilà benga mama la danoise et puis batunanga live together malgré nazana Suède live together ne tombera jamais yaka ok yaka ya ajino komi ole ka 40 ans na oboti tende konanga lo lendwa nini yaka na peso mobile bana bela boya nazana mibali na Belgique na mibali na France nazana mibali na Angleterre boyoka kasonya nini boya o live together okuta kana mobali ya bien mobali ya prière mobali ya losambo yaya lo lendo ko chate ko tula ndenge donc otikala wano otikala ka boyelo kwa kizengi voilà boya na bino boza mibali ya malamu ya kama belle na na contact si moko sérieux live together benga mama la danoise na 0044 74 38 03 16 23 ozui mama la danoise to sololi makamba mapangu makambu ya live together makambu ya mokili kaka ba conseil en tout cas bo benga boza bienvenue téléphone ezawana et yamba bino 24h sur 24
na suki na pona lelo alobaki belé mais nyonso na olobate na pesika conseil premier soin. À bon attendez, salut, des gros bisous. Na katia Suède. Voilà. Ouh, pembe na mai kakaboui. Bota la kali kolona, bota la ciel na ngo déjà. Bota la ciel na ngo déjà kitoko. E manike boniko, motema bolamo efutaka. Nga efuta nga so bino muki motema malamu na bino efutaka bino te yango bobaluka boko motema mabe etali bino, mais chez moi ça paye 100%. Bon attendeur. Salut. Bye bye, bisous.